Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na. Bonjour, Nabande Kobozo, l'émission Réflexion, nga Sarah Donis. Mutune etunami ya semaine oyo pona ni to prière so nzamba yebi déjà makanisi na biso. Oui, en effet nzamba yebi déjà makanisi na biso. To priaka ezali pona ko garder relation wana na nzambe. Nzamba kela ki biso ayebi biso déjà dès le commencement de la terre. Donc avant mukilwe salama ayeba ki biso déjà. Donc to priaka pona ko garder relation wana na ye, pona ko zala toujours connecté na ye, pona ko zala toujours na ye pene na biso malgré tout azana kati na biso déjà, mais pona ko sala ke flamme wana relation na ye ezala toujours allumé. Yango wana to priaka. Mais c'est pour dire que ezana ba façon ebele to ko sala ba prière wana ezali en marchant, ya kozala ko méditer, ya kozala silencier, ya kozala na gratitude biloko nzamba tiena mokili oyo pona biso batu, donc kozala reconnaissant na ndenge nzamba keli biso na ndenge tozosa l'expérience na corps humain. Donc c'est ça, donc to priaka pona ko garder relation na biso na nzambe. Yango wana tina ya prière lingolo baka ko solola na nzambe. Yango wana kaka na nyana répondre na question de kona biso lumière atuni. En tout cas question moko kitoko vraiment. Na ko détailler yango na makambe belé, mais loko ta eza mukuse na répondre ya na mukuse boye ezali pona ko garder relation na biso na tata nzambe. Oui, voilà, c'est ça. Salam mbote na papa na biso Lumière Kambulu et pour na papa na biso nde tosangana na kati ya réflexion et na pamboli nzambe oyo aza bolingo, nzambe oyo aza malamu oyo azopusa ngai na yo à chaque fois na kati ya émission na biso et ko répondre na ba question na biso et na pesi bambote belé na libota ya réflexion na mokili mobimba. Bambote belé ezangai ndeko na bino, mwana na bino, leki na bino, mama oyo na pusani na kati ya émission ko répondre na motuna na biso ya semaine. Et motuna sa semaine ezali ke nyonso tozalaka nango posa nzambe na biso ayebi yango. Nyonso oyo tozala nango posa nzambe na biso ayebi yango. Eza na eloko te oyo nzambe ayebi te. Avant tosenga ye ayebi. Emena pourquoi tosambelaka vraiment soki nzambe ayebi déjà nyonso baposa na biso oyo tosengi na oyo tosengi te nzambe déjà ayebi yango. Et maintenant pourquoi tosambelaka vraiment
na intervention na nga nakoki koloba dialogue ya moto na nzambe. Losambo eza dialogue ya moto na nzambe, donc moyen ya communication moto na nzambe. E tomoni kaka na baverse oyo papa na biso apesi na Psaume 139 na 14e verset nango wana elobi ngai nakokumisa yo mpo na bolingo na yo, bolamu na yo na bomoi na nga. Le ntango tozokumisa deja ezalaka losambo. E na kati ya prière toza na supplication, toza na adoration, toza na louange. Donc toadoraka ye, tosupliaka ye, nyonso eza na nzela ya losambo. E soki toke na Matthieu 6 verset 8 na 9e verset Bible ebisi biso ke elakisi biso meme ndenge nini tokosambela. C'est bien que lobi ke nyonso ye ayebi, mais elakisi biso ndenge nini tokosambela ke papa na biso oyo azali na likolo losambo wana moto nyonso ayebi yango. Donc c'est une prière, eza losambo, donc eza moyen ya communication ya bana na papa to ya biso na nzambe na biso. Donc na mokuse mpo na nga prière eza moyen ya communication ya moto na nzambe. Pour na kopesa ba verset belete kokenda ngo molai te. Donc losambo ezali contact to moyen ya communication ya moto na nzambe, parce que toza na volonté parfaite ya nzambe et toza na volonté permissive ya nzambe. Volonté parfaite ya nzambe eza oyo nzambe ndenge aétablissa déjà vie ya moto. Donc epa ya nzambe eloko moko te ekoéchappe ye oyo nyonso tovivaka nzambe déjà ayebi yango kaka ndenge Bible elobi. Mais na biso moko bato tozalaka pe na baposa na biso yango tobengi volonté permissive. Olingo senga eloko pa nzambe mingi tokendaka na nzela ya prière. Olingo sola na nzambe koadore kokumisi tokendaka kaka na nzela ya prière. Donc c'est-à-dire que la réflexion nanga losambo eza moyen ya communication to ya lisolo o ya dialogue ya moto na nzambe. Et na kati ya prière toyaka kaka kosenga te, eza na ba makambo ebele tolobaka na nzela ya prière, eza na ba supplication o toyaka nango liboso ya nzambe. Toza na adoration o toyaka kopresente liboso ya nzambe. Toza na louange o toyaka kopresente liboso ya nzambe. Donc losambo ezalaka kaka te mpona kosenga. Vraiment papa na biso alobi clair, nzambe ayebi nyonso. Nzambe ye mutu a prédestiné déjà chemin ya mutu. Donc nyonso oyo mutu akokutana nango na parcours na ye, nzambe déjà a tracé yango et puis nzambe ayebi yango. Nzambe ayebi yango lolenge papa na biso auti koloba na Matthieu je crois 6 8. Donc nzambe ayebi nyonso pona biso. Mais pour na to se communiquer, pour to solola na nzambe na biso ezaka na nzela ya prière. Et tokomona Yesu ye moko etant que mwana ya nzambe pe apusanaki na montagne ya transfiguration ou na ngomba ya transfiguration
akendeki kosola na tata ezalaki na nzela ya prière et eza na volonté parfaite ya nzambe eza pe na volonté permissive ya moto na volonté parfaite ya nzambe nzambe esasalela biso nyonso lolenge papa na biso alobi eza na bato mosusu mpe basambelaka na bango te asambelaka te akendaka na ye mpe eglize te aye mpe nde balamukaka te akumisa nzambe na tondi yo nzambe boye asalaka na yango mpe te mais azovivre ndenge nzambe amemeli azomemela ye e na biso bato tosambelaka tokendaka kose communiquer na façon wana ya prière na nzambe na biso et volonté permissive pardon ezali nzambe asala na ye nyonso mais tant que mutu et tant que bato tozala kaka na bosenga moko epai ya nzambe na biso donc tokendaka kosenga tokendaka tolingaka pardon peut-être oyo biso tolingi oyo olingi de oyo olingi wana oyo nano nzambe alingi te mais oyo olingi okoloba ngo kaka na nzela ya prière donc na nzela ya lisolo ya dialogue na nzambe eza kaka nzela ya prière nde yango esalaka ke emema biso na losambo donc voilà donc na réflexion na ngai na mokuse mpona kokende molai te na réflexion na ngai losambo ezali nzela ya communication ya moto na nzambe donc eza nzela oyo tose communikaka biso na papa na biso nzela ya dialogue entre biso na papa na biso eza na prière donc vraiment réflexion na nga yango wana donc bye tokutani mbala ya nsima.